Merci beaucoup. Balandi émission Talalilo, toujours Ngaï, le combattant de la presse congolaise, Julien Botalatala Talalilo, Naïbi Boza partout Botala Biso, na chaîne Nabino Fimbo na Fimbo, Bomisana Kozwa. Rendez-vous Nabino, il y a Julien Botalatala Talalilo, na Ken Pianama Kizembe, Sika to solo naye, to betape ma solo, il y a actualité musicale. Ba musico oyo eza kopesa ma partout dans le monde bomona ba musicien ebele lelo et comme le système ya kobeta ba concert na Afrique et puis libanda ya boka mais je tiens à saluer la carte qui gagne Aigle Bijou Masinga et pourquoi pas naye moto babengi na kombo ya la prêtresse Julie Weston Etumba ya John Dala. Un grand merci aussi na Londres kuna la prêtresse Julie Weston Etumba ya John Dala et pourquoi pas na kati ya Londres pe susu Paolo Naluta Pembele ya 100% marié Motema Mito Jenny. Merci beaucoup nayo. Merci aussi na ya Willy Moucheni Code Yamboka et pourquoi pas na Denis Makamuki, mon partenaire depuis États-Unis. Quel piano makize Mbote. Wa Mbote Julien Botalatala Mbote na pesi bandeko nyonso tout. Oh bazolanda biso surtout de Paul Kasongo passeport rouge. En tout cas héritier Kasongo peut vient na biso. Papi Pedro Palmira Moulamba na monaki maire déjà na église. Joël Salambi millionnaire, oncle Patrick Amici Yama Julien. En tout cas, c'est Apoli Lumumba RDC Monde. Na pesi bambote belé molonga nya pa peki mabanza, c'est Apoli Lumumba bambote no toujours belé na pesi mbote pa Général Luzo Mbata na Cape Town. Zetikiri, Verokiri, Dani Pova, grand pote Patoka Pangala, on va avancer parce que émission toi na ba sujet belé au débordé. Merci beaucoup na LTD, les quartiers LTD, il y a de l'ordre tournoi de Sikawa puis service, il y a service traiteur Ezali, organisation de mariage et puis service, il y a déménagement. Depuis la France, il y a Galor le tournoi de pourquoi pas gâteau et anniversaire. Je tiens à saluer Simon Panzuna Lost en Belgique, na tourné le wow. Les blancs de Bruxelles. Gaz, les blancs de Bruxelles. Gaz, Bayebi. Ken Pierre Makizembe. Nazanayo. Ozanangayo. Au commis chargé à communication. Non, naza chargé à communication. Artiste et musicien. Il y a des artistes nyo surtout. Oh, bazoya ko beta concert na poto. Ah, déjà, contrat ezali déjà. Serge Caché. Oh, baza équipe ya munene ya roga na Paris. Serge Caché, oyo baza en collaboration na producteur ya roga. Viens na Serge Caché à contacter ngai. Et tant que communicateur. Ya roga. Ozo comprendre, je n'ai pas la to continue na kati équipe ya communication. Parce que to raser sikoyo promotion. Bandeko na ngai ya Brazzaville. Tolakisa na mokili ke roga za leader le plus populaire ya Congo Brazzaville. Casino de Paris eza na 2000 places, Julien Botalatala kondimela ngai. Jour ya ouverture ya vente ya billet, to pesi bino ka 2 heures d'ita pamba 2 heures d'ita, Casino de Paris 3 heures d'ita déjà billet kozala te. Roga zomuka Casino de Paris nanu azana tourner na Europe awa bien azo ya abeta le 19 mai ba concert eza ebele akobeta tina décembre basali ya minene nanu to annoncer te to bibisi nanu Casino de Paris après bokozwa ba Zénith bokozwa ba Adidas bokozwa basali tout ya minene même ya Belgique même ya France même ya Suisse même ya Angleterre. Les a tourné à mon nez, oh artiste et musicien, roga kalabingi te azoya. Selon l'information, Nazui, qui est artiste Soki Amati, a matapé na délégation. Délégation à mon nez, délégation sur Kinshasa, délégation sur Brazzaville. Apparemment, délégation à Kinshasa, Bobombiango. Non, délégation à Kinshasa, Bobombiango, ils ont cuisine interne parce que ils ont bombe préparée, ils ont bombe parce que délégation aux autres à Kinshasa, ils ont bateau, na moto, il y a blague. To sangisa mona délégation à Brazzaville. Donc, Kalate va vous assurer parce que la délégation de Mekoya Liboso, on qu'est-ce qu'on a après. Quel phénomène. C'est que, Nini Osalake,
artiste et musicien Roga Roga une équipe na mobimba sur le plan stratégique il y a robomba la délégation Oyo et ils allaient en Afrique alors que yo déjà à partir de l'Europe awawa ou attaqué déjà bonne chance d'artiste bonne chance aussi par exemple on a fondé le parenthèse il y a artiste Rabiso des Zimbabwe depuis États-Unis à MNP Omba Botoko en tout cas félicitations Omba Potongo il est pas ça Omba Potongo abi batenga mingi okapi akengela ki kisasa mingi mais ya mbalo pe bato pe ba voisin te bakengela Ken Pelamagizembe pourquoi choix wana topé stratégie wana ya kosala artiste Roga Roga a préféré quelqu'un à partir à poto banda na yo accepter na yo makam nyonso mais pourquoi nazo ba mingi côté ya Kinshasa ba communicateur oyo bazali na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa abombi bango ezali ba communicateur c'est alors information penga pe na zalango ezali ba communicateur ya bato o déjà ba lobela pembeni yango alinga sa surprise parce que ba yebia ki système ba passeport ou ba tika chakala bon merci Julien Botata la première manano likambo o ya ba communicateur officiel pour na bato eloko wana eloko tozo bundana po langage wana ba congolais ba limusa ngona minoko na bango parce que communicateur moni musalo to ça les hommes musala moko te to ya kozala na ba parti pris que bino ba chroniqueur boko ma privé soit disant ba artiste moko boy donc problème les alliés ceux qui ba artiste na biso ya tous les deux Congo ba ça la ba événement ba chroniqueur il faut bazala libre ya ko travailler na artiste nyon surtout azo sala musala surtout ba contrat net ya ba production boy et c'est vraiment roga azala na à l'aise amema bato nyon surtout amoni akoki ko mema na délégation et ko sala toujours ça mabete Congo Brazzaville Congo Kinshasa ils amboka moko mais so nazo te ma place wa quelqu'un dit que babi degré passeport ezo katisa Brazzaville na lisolo ezo ke na kuzu Mexico na ba oyo pe nyonso bazali na kati ya kokotisa mama solo pour que bazo ba visa si faut ba clair que ba visa et opesa manango mais na bato mususu wana ndeni ni bazo ndima basala parce communication ngo ba osala lango wapi à partir de Kinshasa tu vas seulement partir à Porto ndenge o non on est à surprise Julien Botata là non peu so date on est à surprise to que na aéroport à France to kende bato ba mona ga to ya baba ya na biso yo baki ma mission que na soto bana TV pourquoi non na kenda sous concert kenda sous concert événement ya Casino de Paris ezali événement oyo biso toza chargé parmi batu ya communication ya blagité toi chargé parce que roga il faut abuka na poto basali tout oyo batu tout le monde a danger roga ça la tournée il faut kota na tous les salles na lobake après Casino de Paris roga abeta na arena après Casino de Paris roga abeta awa na deux salles na Belgique mais bien malgré ça à côté na ozo on dit communication on dit bozo bon salle moko Julien Botata le logo abombe zate mais côté on a to communiquer na te parce que oza na page officielle ya roga eza Casino de Paris yango to lobela na oya bisayo eza na congolais moko te atonga salle na poto salle eza ngo ya mundele butunyo surtout azu courage aya ko beta na ndé to moni lelo fait rigoler Jésus de Nias wana déjà fongola gi Adidas Arena mais ba salle nyo surtout salle ya Congola tonga eza awa na poto te salle to eza mundele butunyo surtout azambe na tana ya ko beta salle o alingi OK quel piano Makizembe et ça nous donne par rapport à contrat est-ce que on s'est retrouvé est-ce que aujourd'hui on est il y a qui on est ni solo on bien ko beta sonyo sauter na kati bon Julien Botata la depuis Kinshasa nazala travailler na tous les deux Congo OK obike nazala ya baba saper ya Kinshasa nazala ka taper Brazzaville ko ya baba saper ya Brazzaville ba marabiko saper na bango monene o mbongo ebele amede yala o abenisa biso na papa Wemba dernier voyage ya papa Wemba le 8 mars ya neo papa Wemba kufaka dernier voyage o papa Wemba voyage à Brazzaville avant qu'il ne Côte d'Ivoire parce que papa Wemba kufa le 24 maintenant papa Wemba tozala to katisa Brazzaville le 8 mars
tofanda na papa wemba na Brazzaville pendant 3 jours. Donc nga naza parmi bato bana bénédiction ya papa wemba parce que nga nakatisa na papa wemba Brazzaville ngai moko kaka na chronique. Ozo comprendre. Donc lelo soki papa wemba kenda nga natika na souvenir tofanda na papa wemba na Brazzaville 3 jours. Donc nga azalaki entre les deux rives nga nazalaki kosala boye entre les deux rives. Donc roga zande ko na biso Bartiso pe naza travailler na bango na Congo pe baza bande ko na biso. Moi je pense eza nango pe mbala ya liboso te webi ke tosalaki pe communication ya concert ya roga ya stade Masamba débat. Eza te ke mbala liboso ken pe na collaborer na makambo ya roga. Donc o ezali pe deuxième événement ya roga oyo pe na tie mutu na si roga webi ke aza vie nanga tosalama ya émission bele na Kinshasa wana. OK. Bosane be monsieur bele na Kinshasa. Est-ce que quel piano selo nous avons na vision za nango na œil musical, c'est-à-dire que est-ce que on a que artiste musicien roga pour mettre pe ça le casino de Paris ngana ozango neti entraînement ya basal wana za salle mo bonjour il y a quoi annoncer billet bandi vente 2 heures du temps za lebele ba billet to aussi là après sikoyo to kotala sikoyo vision ya bakalandie o roga yemo kwa kosopa ya basal ya minene wana ndesko place chauffement ya mbanga ya nyama mbanga ya kulia na mutu mbanga ndeni mbanga pena ke o chauffer pena makila posa ya kulia ta mutu mbanga akosa makambo eloko za blouson mais eloko za costume non mbanga akosa batute parce que to kota na promotion biso to za ba marketeur international to kota na marketing eza pona ko tekisa na premièrement ba billet pena fait tekama après bato ba ko tala spectacle salle plein biso souci na salle kaka salle tout va robeta ezala vraiment plein parce que ya tout bato ba mona pena ke premier concert ya un congolais na mindele ba koti plein koleka ba noir depuis le bec Congo banda spectacle ya liboba spectacle oyo ezoya oyo mindele ba kokota à 70%. Eza ba concert oyo roga azoya ko imposer awa na poto. Dans un concert ya mayi lotote ya blague te. Ya blague kutu te. Bodi bino moko roga bokoko na ebimisa tini mbele ya Europe mudika bokoko wana kita wana bokoko monde entier voilà so force yana ya bokoko mbele sko ba vivre ngo soit live roga odile roga na poto atambola na ba place publique te parce que ba scandale esali maraso roga bibi na place publique scandale total. Sur ce, tu comprends bien quel piano concert au artiste roga beta dans le casino de Paris et ça le rôle à enlever des rideaux. Il y a ba salle nyonso, il y a ba salle tout azuti na Suisse. Il y a ba salle tout. Apparemment on dirait roga mis les alaka na côté de biso Congo par rapport ya Nandeli. Ozomona ki so totali nengo mo mago to loba OK ba salle nyonso Congolais mo tem tatonga ngo mais mona ki makambo biso to salaka bango pe ndeka ba na déjà roga beta ba Zénith ba salle belé ba scandale roga ça na poto a sala concurrence na mutu te roga ba salle belé pe roga banda na depuis kala za nango makambo concurrence te parce que roga na bandeko na biso ba artiste musicien o ya Congo bazala bandeko donc eloko moko ya grave ezate parce que ça polémique te pour la biso ba Congolais to tellement moi mis côté à polémique vraiment makasi et ça polémique te comme na ko bangela liste wana na minute bato ba ko lobela ba artiste mosusu mais ba ko solo la paix par rapport à liste wana tango bima bona et puis quel peut la pourquoi parce que tu as accepté parce que il que nous déjà en Europe na makamnyoso parce que tango liste wana ko bima bi ki ça la dégâts et ko toucher ceux qui ba orchestre il y a minene ya mboka na biso ezali 100% mais liste wana ko toucher pe ba 70%. Ouais, Gilles Botatala déjà et ça la bien bande ko na biso o ya presse o pena ba mona potote et ko ça la bien ce qui ne ko na biso roga ko tsi ba mona kati ya liste wana parce que to sengi roga ka 5 personnes ya Kinshasa
biso tosengi 5 personnes bandeko mpe baya mona poto baya mona mpe minda poto ekosala biso toujours bien 5 personnes na compte na biso bacommunicateur tosengi apesela biso visé pa ya 5 bachroniqueur ya Kinshasa baya korenforcer biso mpona promotion. Bon, renforcer pour la promotion. Yo mo si o awaken piana. Na ndenge ya poto déjà. Bozana boke na ndenge ni. Déjà affiche bini na page officielle ya Roga. Affiche wana déjà to ko imprimer ba affiche belé to ko tsangona ba café, ba métro, ba place nyonso tous les coins ya poto, tous les coins ya France to ko tsangona partout. Yo tambola ndenge. Yo tambola ko tsangona ba café, ba métro nyonso. Partout parce que déjà samedi déjà tu es en France samedi dimanche na France dimanche soir il faut tous en Belgique parce que lundi déjà il faut banda maramba bantique donc et c'est là samedi dimanche ko kendo panza babiloko wana na ba massa msupe to collaborer na bango kuna to tika bango ba continuer musala. Et sur le plan stratégique par rapport il y a artiste ya Rubima ndenge nini ken piana parce que so monique beaucoup déjà ndenge beta ki batutu bazala ki d'accord nango ils avaient qui humilité na tube nango qui déjà ba millions et belé spectacle nini oyo to particularité nini les na kati ya sorti ya concert ya artiste lycée Roga na Casino de Paris. Ba stratégie ils ont concerné la Roga moko parce que ba dévoiler la stratégie à mututé je pense en ça la stratégie bien yo mo mona entraîne na ye o ya côté là na stade Masamba débat yo mo mona ndenga bimana guitare mata ti likolo surtout éviter na Casino de Paris à préparer bimana nini parce que on les entraînements à dévoiler marambo belete na ko ça moi stratégie muke isko basala minene nde la stratégie wana sikonde yemoko akobimisango. OK, merci beaucoup. Bon ozo lancer message nini pe to mande bandeko na biso bolobela ba événement oyo ba artiste bo soutenir ba sala parce que lelo soko za na engagement na artiste ezalaka engagement moko ya loyete ezala engagement moko ozo se retrouver na kati parce que bato msuba koma bato ba sentiment omona mutu apasaka tana enyo surtout ya kofinga ba jibe ba wera ba kofiolo mide bato muso bakoma sala de mission spéciale ya kofinga finga ka affaire bato muso bakoma wana ko chaîne na ye vivre akoya bandi kofinga affaire asirnome faire ba kombo nyonso to ya mokili ya mabe to lobaki 2024 to bima ne fiska tana ba comportement wana yango na sepela na ndeko na ngai Valdi Tambo na ndeko na ngai Aldo malgré basala ba analyse na bango mais on sentir pena que ya kofinga batu pena baza na kati te communication bo sala communication bozo finga ba artiste ya batu bozo ebe ba artiste bino bozo komisa te parce que yo sala la mutu communication ozo finga batu. Il faut otala na bidé à la faire carrière ya mutu oyo ozokumisa. Est-ce que afina déjà baninga na yeba artiste? Parce que moi na représenter kaka d'accord banini éducation o ba pese na ndako. Et abino bozo ya ko salela ba artiste mso promotion ko finga ba artiste msusu. Ezali ko salir image ya ba artiste o bino bozo kumisa. Ce n'est pas gentil. Yango na sema pe bandeko na ba lité ya kanda ba muziki ndingu bandeko na ngai pe koto surtout mwana oyo ya mabele net Alexis Weti mwana na zo passer temps inutile aya na eka ka kofina batu mwana na tijeli mwana non nalobi bo to bandi na émission ti to kosilisa awa o mona jamais na eko finga ba zongo su ba kombo wana su kombo ozoka bano na ti la jeli show bakisi njoka bo sala ba émission du début à la fin pour bande peut-être du 1er au 30 ken pia na kofingama na kofingama. Est-ce que ceux qui vont saluer l'émission na bino bolobeli makambo na bino est-ce que ceux qui bolobeli tala ba programme na bino belé faut bolobela lelo comme na ba fanatique ba botoli bino monopole ya musala o bosala musala o bino faut bosala to comme mona na ba défenseur nde ba ko sala musala o bino faut bosala. C'est grave. Boza déjà ba papa midimba boye na habite ceux qui boza manipuler ceux qui za nzala ceux qui za ki mandia na zo ba tem eloko nini bano bazoluka na kombo nanga
na mba ekomi na ba mama mibimba neti ba chantel bongolo mama mupolo ya bongo po asala video na batala ye fo aya okotisa kombo ken pia na kati bozo sali ba image ya ba artiste mususu o ensu makambo sala ba artiste ensu boyo lobela ensu basepela na bango na ba comportement na bo sala makambo na bino bozala les bozo ba programme ebele ya kolobela bona makambo ebele ya kolobela surtout nazo bate kombo ya ken ezoya kosala nini na bana baso ba okende kobala ba mibali na ba YouTube mbongo ya pasi bozo na YouTube okende bala ka mibali bozo bala mibali o baza ba mandia bana misala ya ba Eric Mandala bozo kende kobala bana ba mbongo o bozo ka na ba YouTube senga ko tiki ma obimi mambo ya polémique mambo non na lobi le te na finga te na lobi na bana basi o bazo leka ko finga na tani ko mamu kite na bana basi o bazo leka ko finga oba luka bambongo na YouTube oba kenda kobala bana bitinda ba Eric Mandala yana bit website ngo tiki makamba kofinga mais yo zo bateke pona yo kofinga fotanga kombo ndenge olo baboyo wana OK to continue na biso to continue si fait na nini na bandeko oyo par rapport ya message au PC siko non eloko na sepelite ndeko nanga Alexis Weti azokende kokotisa kombo ya prophète Emmanuel Dodi na ba bêtise na ye azosala ça lui passe makasi nabite soki pona bango ba banga liso mutu te na Congo na biso nazo comprendre te na to ko mona awa Jael choiso finga vena nga Gauthier mascotte Gauthier wa asali trop na via Jael alomoni Jael na fait d'ici ayeme Kinshasa ajolie ba appartement ya ndenge na Gauthier mascotte abebisi ata ba $20,000 kaka na ba dépense osela ndeko na biso Jael show lelo bazo banga sur mutu te Alexis ozozwa prophète neti camarade na yo obite na église wana bagari wele pe basambelaka kuna obite na église wana artiste oyo ozofingela bato bandeko na ye mpe mosusu bayaka kosambela kuna peut-être prophète wana oyo ozoleka ozofinga emso yo na artiste bana barelation na bango ya bien yo zo kombo ma relation ya artiste na prophète artiste bato avant beta stade aya komona prophète mosala na Nzambe basolola yo zo ya koleka ofinga ti basali ya Nzambe soki tokoswana toswana ta biso na basali ya Nzambe te so pasi na bino ezala kaka ndenge na témoignaka prophète asombelanga jeep ya $23,000 ndenge na témoignaka prophète asombelanga ndaku nde komela bino likunya bajalou obiso biso yo pe jusu to bana no biki yote naka so ya mekinga na dondo na kaka te wana sikoyo wana ba finga nga ba bito za ba imanja yana ba soki bo sali bona ngape na kombe la prophète comme le prophète et ça bien oui bien que le problème est en général le problème et là on est lié prophète Emmanuel Dodi na ba aventure na bango ba émission ba ça ya kofinga ka faire soki ba tinga bino bo finga na bino faire bo banda kolobela salle na eza muke bo sala makambo na musique ndenge bo sala makambo ya musique koto bo fingi ba musée ba eba fingi ba lité akande ba eba fingi bo suka ngona musique bo tika ko manquer tout le monde parce que lelo na ba bourgeois ba yo garçon mo o ko kolata jacket bo ekepo polo ya ko fanta jacket bo zate ba tia msu na kasho ke prison après komi o mosali ya Nzambe akangisi mutu po bino boyaka kofinga basali ya Nzambe à l'occasion de rien parce que yo peut faire partie ça kangisa kio olobi faut partie ça na tikali ko finga faire participer bande ko na na la sai message et pas Odi la zaki na ile satiki na ye. Quel pas la soir lobby avec au film. Le ka tumususu bazo ka mutema pasi ndenge ba bouvele bela ba ya poto. Ba tumususu zo sala bango jalousie ndenge muzeki ndingo azu visa na ye. Ba tumususu zo sala bango jalousie ndenge Virginie Manganga zo ya poto. Jalousie ko ni ko frapper. Ba tumususu ba ndaki ya poto ezala ka ye.
ndenge bami fiveti mayamba zo ya poto Dorcas Boloko Gopé bayebisina pe azwa bapesa na Bogard de la presse. Bogard de la presse, surtout Bogard de la presse surtout Bogard de la presse ye mutu pena banda masolo wana pena ye faut faire pena a récompenser ata mona avec Dorcas Boloko sikoyo ne bango ba okena okuna ba ok travailler kuna na ba vigi manganga na ba YouTube yesko akena na ba page o disco kanda na rango mikolo namona pena ke bagolo badine ba live bagolo badine ba live te botokisa ba live na mo Dorcas Boloko akena ba page e mana ba page va sortir que bagolo bolamuka motiver ba live parce que ba concert esuki kaka na diversité faire asala ba tourner et ba concert ebele parce que na minute to féliciter ba artiste nyonso surtout oyo batie ba date na bango na poto musala oyo pe ezosenaka te po ocommuniquer fo ya ofinga so artiste bataza na bana na esi bakoli est-ce que awa ngana ye nafinga musicien moko bato mosusu babe oken nde oza problème na bawaro c'est la famille bandeko na ngai bawaro bokotikala libota ti mokili kokufa nalingi na ngai lisusu te nazala nde pancha mais boza c'est la famille na famille quel que soit problème relation famille singa famille ebendanaka ekatanaka te toza wana tosoutenir mpe baévénement na bino bosala même de loin tokosoutenir bino même de loin biso toza te po toyosopa mungwa toyosopa maloba mabe baévénement oyo bino mpe kuna baboyi na bango kelpia na Makizembe nalobi boye bapekisi baboyi yoka te nalobi boye bapekisi kotanga kombo ya artiste te bandeko na ngai Alexis Weti Malika Mania soki obosani motoki oyo nga na tokisa oyebiso fifisi wayaka na epa na ngati bapeso espace zela Malika non quel piano yoka zela tete nasilisa Malika ozomona lorashu te pourquoi lorashu na makambo nyonso ezoleka lorashu afandi kimia ozomona valdi kambo te valdi ayaki poto ti azongi ti yekuta ayaki poto ti est-ce que ozomona valdi azokende na balangage oyo ozosala Malika na osenga na yo merci makasi ok merci voilà totema à côté non na osenga ye merci makasi c'est to suka bongo boteni nga rigueur te ndenge na okata ken piana parce que on se connaît bino botala biso la TV mais biso to yebani surtout tiki ken piana yebika ndenge zalelaka Malika c'est ta petite sœur ngai na yo tozalaki na mariage na ye na frère na biso beau frère na biso bon makambo mosusu ndenge yaki ekende ki boto telema vraiment côté ya nini côté ma mosusu merci beaucoup na bato botala biso tozala ken piana Makizembe joyeux anniversaire na Yana Leki Sadeki Gabi Boyaka Leki Cédric Boyaka Yaya merci beaucoup Rabino ken piana Makizembe biso ba congolais tozala na posa mutu te oza posa omela mai tozala na posa mutu te oza posa omela mai ndoza besoin mutu soko meli mai obosani mutu ce n'est pas bien bozala modi omoni mutu neti ken avant oya oloba bapropos mosusu ozoloba raisonne ken ata na mwa moke kaka raisonne ken ata na eloko ya moke nga na mabe moko nasala ebele wana te baotya makele mpona nini baibe oyo baoleka batene bafinganga te baoloba soki bakota komba ken baoloba ngo na ndenge bien moi respect il faut kozala na mwa modération ya kolobela mutu moko boye oyo asala yo bien asala yo bien neti nga nde na betina akufa na Zakari na otikala komanke jamais viens na Zakari tina kokufa na otikala komanke Zakari te Zakari bayabaswe naza Zakari na bango tu wana na Zakari na bango napesi bino musala napesi bino place
oyo eza ouverture mso ba vie na bino bo matarape mo avion bondi manga tate beaucoup de ça par exemple ceux qui toza pe awa eza grâce pe ya Ken Piana bon couper ça peut monter musala les appels m'habiter mais ceux qui non monter on doit défendre image non pour défendre c'est pas la carte c'est quoi on est à flatterie on est quoi le quoi ça pas c'est là Julien et comme ils sont flatterie parce que de défendre vos films la Ken ceux qui Ken azo film la place vous allez ceux qui Ken a commencé à émission azo film la place bino besoin la kwanga là ça va bon là pour défendre bon fini moi de émission oyo nde kebwe mais so otali pe na ndenge ya ba émission musu ndenge au sagi pe moi avant moi chuki wana non chuki moko exact gilet chuki moko exact gilet oyo yo moko ba réalité na réagissaki par rapport à la réalité et ma solo fondé te gilet donc il y a une émission na ndenge hypocrisie oyo la réalité c'est parce que c'est le terrain oyo bien que ça ya ba réalité fondée te oyo bien yo moko bien ba bloquer biso quelque part 23h tout ça la vidéo to le moko na te 0 non ba bloquer na na exactement c'est la réalité il faut nazala baba na bom na lobby aussi leki c'est tout la vie continue na na zo reprocher bateau on a jui dans le meilleur na pesi makam ok c'est bon merci beaucoup parce que na mona ba émission mususu bateau mususu ba fongola mbanga na bango keni asala nini oh maman bon, ça va histoire va changer histoire va changer merci beaucoup Ken Piana histoire va changer nabi ki bota la biso à travers na défenseur fanatique comme les cabines na kosala musala défenseur wa fanatique pour mucha siko polémique Ken Piana oui défenseur félicitations mon frère bon c'est bon ça musala na mon cœur TV félicitations bon ça musala ko le kana bato mon cœur na Paris hein mon cœur na PC Mbote mon cœur TV na PC Mbote depuis Paris Ken Piana makisabela bota so partout le monde te me un peu au solo là na yo nanga na batu nyonso na ba commentaire appel Kezongi Maka uzi na poto Kezongi na Maka uzi na visite manganga neta subo visite manganga on batali oh plateau Jazz Gavula on sa l'émission mais ya mon ya Paris au bisono store au l'émission donc c'est qui m'a mati déjà avant vous to ezanine to pe comique il faut tout le batteur qui comment fait-il que artiste munene fait rigola abobeta concert oyo première salle c'est tout na premier concert tout deuxième coup ndenge na talaki live amatika songo na TikTok alobi ki ba komi déjà na ba 70 à 80% si je me trompe pas mais nini ba kokosa s'il faut qu'on ba clair Maka Ouz communicateur ya munene ba rotika batu na suspense o ba balobi ki ba kokosa moko bazali na poto moko biso to yebi ke so mutamati ya kafuma na Tour Eiffel ayima na ata na aéroport on dit so so ba image mais OK na communicateur munene ya Maka Ouz et puis artiste munene bon je l'ai voté la première main on a côté na angle ya question wana te ya Maka Ouz parce que Jazz Kavula za mutu na biso ama sananga na kolinga na landela makambo na mingi te parce que moni poto za la réalité belé peut-être la réalité dans la poto il y a une stratégie il y a idéologie il y a une chose qui est neti baga na Paris peut-être ba ça émission na Côte d'Ivoire peut-être na Brazzaville peut-être mboka moko bo etebité parce que na moni déjà bato mususu bazol lukanet jazz na moi ba façon moko boye mais ceux qui ba na Paris baza na Paris ceux qui ba na Paris te toye bango kaka parce que jour orchestre ya faire et avion et ya to koye ba bato ba ko matati. Donc, là, on a tout angle, on a vraiment parce que, quand on a bango na Paris, quand on a bango na Paris, Jazz Kavula on a des secrets. Quand yo, on a chef coutumier. Mais Jazz Kavula on a pas solo on a parce que Jazz Kavula pour nous protéger pe Jazz a eu na munae, ba eu la plateau na ene na sa émission na c'est tout. OK, et bien on ça makamna. OK. Merci beaucoup de votre la biso de Biki. Artiste na Ken Piana. Est-ce que vous avez déjà des informations à des aussi depuis États-Unis? Non, 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 j'ai pas information. Vous avez information dans l'information ni au Ken Piana za en tant que chef coutumier et tant que Pumba YouTube au nini au Monique Okoko au Binisa ba la biso ba Biki Ken Piana. So ga l'équipe au pesa ba programme ba musicien. À part 42 tout monaki les 9 ba ancien quartier la tête, les ba beta qui na
na Roger na Roger na bi place en côté ma place au sac émission na teza wana te babete place que mais ezaki mokolo place wana ndeti zato benga na ma geta bo montebi makambo ya faire bien que lui benga kamba moko boy ngana o ve na ngai bo suso ayo ya mbona ndenge bo benga na kala allo grand pote ve excusez biso to ana gilet botala tala to ana plateau awa to sala émission moko to na programme ya ba artiste musicien faire tomoni jazz yambaki Makaouza yambaki Virginie Manganga quand on retrouve d'informations est-ce que équipe d'avance est déjà j'espère pas que Bolex sera en direct biso to sala neti paparazzi hein bon ça neti paparazzi mais il fallait prévenir. Mais bon, je n'ai pas des informations à donner parce que Lazara qui me colle un peu bien, donc je n'ai pas eu de contact avec eux. Moi, pour mon niveau de l'émission, mais ça, l'émission. Ouais, tout le monde, Jazz Kavula Yambi Bango, qui est basé à Paris. Il y a un alobaki, moi, on a peu d'informations, bien exactes. Nous, nous avons la communication. Le concerné, Jazz, on a vraiment informé. Numéro na désolé gâté. Ah ça va bon on a bien la bateau et puis on peut savoir une information mais on a parlé aux autres on a un peu moins bien OK. Moi grippe bête ngande depuis na hôtel Kinshasa et tout donc voilà quoi. Puis ça botala la mbote et puis mbote na yote. C'est maktabu. Webi ke Roga Liban à Casino de Paris le 19 mai. Le 19 mai, tout ça là, ndekolabiso bambotalikaso. Oh, ozana mbotalikaso ndele. Le 19 mai, Roga. C'est ma qui est comme bimisa liste ya batu déjà. Non, tout ça là, Roga artiste mboka na biso ya congolais. La Casino de Paris a bêti na Adidas, c'était pour Adidas ma date qui est 2025. Il y a un bac à la Lissaboïté, après ça va tout le monde Musgel, voilà, donc la Musgel les alliés le 19 mai. Bon, on a un boutalika sous banane et tout, on s'en et tout. Maintenant, qui a un production belé avant de y a Casino de Paris. Ouais, je pense à la production belé. Azali porte-étendard à la musique congolaise, à défendre la musique congolaise, vraiment, en tout cas, pour soutenir il y a 100%. Voilà. Merci beaucoup, ce match. Tozio à moi, minute. Namon mais les autres, on a l'information, et puis après. Ok. Non, mais on a évité que ça la question. Ok. Merci, merci beaucoup. Ok. Hollande, si c'est moi qui est mon corps. C'est moi qui est mon corps. Il fallait que au moins information mon mais yo yebika. On est ma c'est moi qui bimisi ya suka a kombo tanga momoko wana. C'est peu sûr, c'est peu makasi. Non, batu ba koyana bango ebele, mais to ebina liste ya batu te parce que to confirmer batu ya ba visa. C'est tout. Visa ko bima. D'être confirmé que bateau tel bazoya. C'est tout. Bonne chance à artiste musicien Roga. Oyo à ça rapé exploit la musique congolaise et puis musique Afrique et puis Europe. Courage nayo. Coup de chapeau vraiment na Brazzaville na Pessimbote na Beber et tout. Manager patron na PCP Bambote na Big Batbota la biso. Maître Vincent Gomez. Maître Vincent Gomez a fait ce peu Bambote na Big Batbota sur Ken Piana. Et ça donne ni koyoka pe omona ke Roga à travers sous na ba communicateur musu pe sous ya photo tek ba Maktabo ba tout. Ouais, déjà on a déjà Maktabo azo pe s'informe c'est que il est pas à contacter. Bon, communication qui est beaucoup plus c'est pas na biso bato ya Congo Kinshasa. Biso nde pena tozalaka na moi vitesse ya communication.
yango moni toza censé obligé ya travailler na artiste musicien roga ceux qui aye awa na poto tokozala wana toko défendre vraiment musala roga na ndenga bien. Quelles sont les conditions que ça pour que l'artiste a contacté Moutou, pour qu'il a contacté le communicateur et le vraiment bien? Non, condition, non, quoi, non, condition, il y a déjà le baguio, n'engue au travail des conditions. Non, condition, moi, quoi, grave, exact, ça, condition, ça, la que non, content de signaler, chaque Moutou, azana de la patrie, amaya, musala, osala, c'est tout, ça. Il se dit à déjà, il y a un coach engagement. Il y a promotion, il y a foot le billet, il y a le visa, il y a na caché na yo o ba pesa yo numéro ya compte bancaire ndenge numéro ka ba compte bancaire tamboli ya yo pe to pesa ya mape na pesi de la patrie lekiti Ken piano makizembe na éviter Ken piano makizembe to za lone biso tale lo to ko vuma ko poussa na éviter nini o monique to sonorité et puis que nazalaki na bakali na émission tale lo tout ça est par rapport à la vidéo de Diston à Salaki. Il y a Cindy, il faut t'aller voir. Après la minute, c'est pour total Bukuna. Artiste monsieur Kofiolo Mide. Na Madame Nae, Maman Sinde Babenga. Maman Nanani, Pekisa Nani, 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 Ponayo. Ouais, en tout cas, je l'ai voté là. Didi Stone a ça la blague pas maman bango parce que Cindy a ça maman na bango mais na bango actuellement c'est Cindy le que donc alors bi comme maman bango a ce qui naï mais mon temps là la pe fufo beliana et coïncider moi si naï pe Cindy parce que confusion ezali est-ce que a imité kaka o Joanna Lobaka ou a salisi Cindy o moi si après na bango ba blague et puis Joanna na ko sauter une Ken obi eleli alela ka taso nga linga makayebu te me bachile makayebu bachile sikuna bilo aulia na petit na commandé na bino la carte qui gagne salela ngaka ndenge wana kaka meki bacha maboyi bika petit parce que no mitu njola milaka ba kisi be ba ki bacha maboyi na travailler ngo menga mona sentir na travailler l'esprit wana ti merci je l'ai voté na moni déjà quel pénage antique déjà quel piano pardon peut ça 2 minutes kaka on a dit que tito kata toka ngaba micro ma nyoso quel piano au sein de vidéo la presse Bakali 5 000 € aux Oki et pas artiste monsieur congolais Kofiolo Mide vrai ou faux mais Kofiolo Mide ça vient na kadola ngambongo depuis c'est mon vieux appelle ça mbongo appelle ça te ngana langage nanga il faut na respect mukolo maloba via pesi kaka appelle ça nete appelle ça te muto non mais muto ça ngo yo tsaba ngani muto et bongo siko muto ni naza obligé bandolandela soki na lembo nga Kofi be na liete naza obligé ya lembo ya artiste mais tout ya Congo ndio sala on peut que ça va te ma passe non soki na lembo nga Kofi etali sikona est-ce que Kofi appelle singa mongo kende finga muto bo Wodi le miange mi album ya héritier nini chemin de la gloire peso bi makalate hein donc tozala pe pour na promotion. Merci beaucoup to comme na suka émission la biso merci beaucoup na Pauline Luta Pembele 100% marié motema mito Jenny na Londres merci beaucoup na Sir Paulin Lumumba na article Sir Paulin Lumumba Sir Paulin Lumumba RDC Monde merci beaucoup na Denis Makambo depuis les États-Unis. Merci aussi na GLB Galor Lutona de le quartier LTD, en tout cas service traiteur, service à décoration, service à déménagement et puis pour nous ça va gâteau, organisation de fête et mariage. Merci beaucoup le quartier LTD et à Galor Lutona de pourquoi pas na Flora Footy la paix sur Bambote, en tout cas Flora Footy la paix Bambote. Merci aussi na Blaise Mampouya. Vieille à petit naï Blaise Mampouya vieille à petit naï na pe mbe Bambote na pe simbote na Fanny Maketama. Merci beaucoup na votre bonne vraiment émission ta lelo Alpha Bonginda Jean-François merci.